mingi na balandi ya magazine mbonda ya ekolo oye kama makana ye moko les grands DG valables Alain Dewa magazine ya mokolo wa lelo na dédié yango na ba kimbangiste nyonso ya République démocratique du Congo, plus particulièrement ya ville province ya Kinshasa. Fungola basango ya lelo kuna ya politique esika nini oyo ba ténor ya Union sacrée de la nation ba signaki mokolo ya mercredi le 5 avril na ville province ya Kinshasa charte ya plateforme politique na bango to landa reportage ya Medrine Kambembe. Batenor ya Union sacrée de la nation basignaki mokolo ya mercredi 5 avril na Kinshasa charte ya plateforme politique oyo ebengami na ko soutenir candidature ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na présidentielle ya décembre 2023. Présidium ya Union sacrée de la nation eza composé na ba personnalité suivante: Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Christophe Mboso, Jean-Michel Samalukonde pe Auguste Kabuya. Na yango esengeli toyeba ke ba personnalité oyo touti kotanga bangonde bazali placé sous autorité morale ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Yango biso awa tobetisi kambunda. Espoir eza permis malgré ba moment difficile ezali bongo ba propos ya mwana mboka Vital Kamerhe na réunion ya comité conjoncture économique. Reportage ya Medrine. Vice-premier ministre et ministre ya économie Vital Kamerhe a affirmé que mokolo ya mercredi 5 avril natina na likambo oyo etali économie congolaise que espoir eza permis malgré ba moment difficile. Ezali bongo propos ya mwana mboka Vital Kamerhe alobaki yango na réunion ya comité conjoncture économique oyo ezalaki présidé le même mercredi na Kinshasa et pas ya premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Na yango gouvernement congolais elingi ko diversifier économie ya mboka oyo ezali jugé totalement kino sikoyo. Yango biso awa tobetisi kambo. Désormais le 6 avril est commis compté parmi les jours fériés payés dans la République démocratique du Congo à l'Indewa. Ndeko ya Congo boye bake mbala liboso awa la République démocratique du Congo journée le 6 avril est commis officiellement na badati oyo ezalaka histoire ya Congo comme jour férié payé. Boko tuna ngai pona nini nyonso esalemi pona kokanisa le prophète Simon Kimbangu oyo asalaka makambo ya kokamwa awa la République démocratique du Congo. Journée yango eza marqué na ba défilé pena esengo ya ndenge na ndenge surtout na bandeko na biso bakimbangisa ndenge nini batambolaki pe ndenge nini basepelaki bino moko boyo ka ndenge babetaki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité. Papa Simon Kimbangu menunga bantu ndombe benu tula ntembeve benu kwisa Kimbangu ke nzambe atu bene makamu na muta monana makama Papa Simon Kimbangu menunga betu sepila betu bana kimia lelo ezali le 6 avril l'État ya biso Congo apesi na Kimbangisi na zwi ya tombola lukuba Papa Simon Kimbangu kiangani kwache Papa Simon Kimbangu amona kipata kata mboka oyo ya Congo abeta mifimbu akota prison akota limondela kwa mtu mwindu lelo tomatisi lukuba ngo ekeli boso ete Papa Simon Kimbangu Bosimbake yango ekomi considéré comme une journée à combat ya Simon Kimbangu paix à conscience africaine biso tobetisika mbonda po esali kitoko makasi. Na cadre ya commémoration et le 6 avril, le Parti conservateur de la nature et des démocrates Konade na Mukusi va saluer combat ya Simon Kimbangu Kiangani. Reportage ya Medrine Kambembe.
Parti conservateur de la nature et démocrate Konade na Mukuse basepelaki na décision ya président ya république oyo asali que date ya le 6 avril et comme journée ya combat ya Simon Kimbangu pe ya conscience africaine. Moïse Monidela oyo azali président ya parti oyo a estimaki que soki chef de l'état Félix Tshisekedi azalaki inspiré na combat ya Simon Kimbangu pour na conscientisation ya homme africain pour na défense ya ba droit na ye yango esengeli ezala encouragé. Monidela alobaki yango lors ya conférence de presse oyo esalemaki mokolo ya mercredi 5 avril na Kinshasa pe abakisaki que soki ezali pour na ba raison ya religion chef de l'état esengeli ayeba que RDC ezali état moko laïque na yango esengeli toyeba kaka que par ordonnance numéro 23/042 ya le 30 mars nde bafixaki liste ya ba jour férié légaux na République démocratique du Congo pe le 6 avril et comme journée ya combat ya Simon Kimbangu pe ya conscience africaine. Pe République démocratique du Congo ezo compter désormais 10 jours ya férié légaux yango biso awa na mbonda ekolo tobetisika mbonda pupupu. Na ngambo ya sécurité, deux rebelles ya mouvement du 23 mars M23 na Mukuse va se rendre et pas ya ba forces armées de la République démocratique du Congo FARDC kuna na province ya Nord Kivu tolanda reportage. Lieutenant-colonel Guillaume Dike, porte-parole ya ba forces armées ya RDC na Nord Kivu, a présenté ki mokolo ya mercredi 5 avril des jeunes rebelles ya ba M23 oyo bayaki komiti kana armée congolaise. Selon lieutenant-colonel Dike, ba élément oyo bazwaki bango na makasi pona ko rejoindre raya ba rébellion. Il s'agit selon ye ba jeune oyo bazalaki recruté na ba M23 na pare na bango armée rwandaise. Bade élément oyo ba décidaki kozonga pe balobaki que au regard ya nyonso oyo bazwi kuna lokola traitement pe ba promesse fallacieuse ba se rendre compte que M23 eza mouvement moko oyo ezali na avenir te. Porte-parole ya armée na Nord Kivu asalaki appel na ba jeune ya province et sengeli bazala très prudent de manière ya kotikela espace na monguna te. Na yango na tango oyo bazali ko observer kimia moko sur ligne de front après ba entrée ya ba armée ougandaise pe ya sud soudanaise yango biso to beti kambunda totikana na ba province sikanini oyo bakangi 10 agresseurs oyo bazalaki ko boma ba déplacer na secteur ya Wamba kuna na territoire ya Bagata na province ya Kwilu pe ba présentaki bango liboso ya ba autorité provinciale tolanda reportage oyo. Une dizaine ya bagresseurs bakangaki bango na secteur ya Wamba na territoire ya Bagata ba présenté ki bango epai ya la police congolaise mokolo ya mardi 4 avril 2023. Selon commissaire provincial ya la police ya Kwilu, batu oyo bazali ba personne armée oyo bazalaki koboma kobengana ba déplacer oyo bakendeki na Bagata balukaki bazonga na ba village na bango na territoire ya Kwamutu. Situation oyo ekomi calme na secteur ya Wamba na territoire ya Bagata après attaque il y a le 24 et le 25 mars contre village Kimpasi pe Kisia. Na yango esengeli toyeba que à ce jour service humanitaire basalaki recensement il y a plus de 400 personnes déplacées oyo balongwaki na ba village na bango pona kokende na cité ya Fatundu. Yango biso awa tubetisi kambunda. Tofungo la page publicitaire ko voyager partout na mokili et comme kitoko pour quick travel visa avant d'ici ma solo kitoko avec professionnalisme na impact pe na idéologie. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyo kwa mi ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyo kwa mi ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa
oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse eza kaka moko, Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc nazolo ba voyage, visa, billet d'avion, en tout cas nyonso Quick Travel Visa aza kosala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa, dossier na yo et cause à la traiter na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que tous koloba tous na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Na ngambu ya société, organisation, ya défense pe promotion, ya droit de l'homme, la voix de sans voix, baza contre loi, ya congolité oyo tozo benga de père et de mère. Commentaire ya Alain Dewa. Mwana Congo, yeba ke likambo ya loi oyo tobengi de père et de mère, ezaka ko créer mbutu pe mbonda ezako beta mana façon moko ya kitoko te. Na ngambo ya bandeko ya voix de savoir, ONG défense et de la promotion des droits de l'homme, bango baza vraiment kolande la masolo yango, ndenge promotion ya loi yango eza aligné parmi les matières législatives oyo ekozala examiné la session en mars 2023. C'est là bango Masolo des pères et des mères oyo député Singi Pululu a même l'Assemblée nationale et ça malamu te pe ezako provoquer ba conflit la ngonga oyo. Par conséquent, et comme il peut comme sa cohésion et unité nationale oyo République démocratique du Congo a ça vraiment besoin. Na mois de juillet 2023, la voix de savoir azalaki kaka contre proposition ya loi wana atako ezala ba mérite ya malamu ya kobatela la nationalité congolaise. Initiateur ya loi wana mwana mboka Noël Tchani pe momemi yango na Assemblée nationale les députés Singi Pululu baza kota accent na verrouillage ba poste ya misusu lokola ya fonction chef de l'État ya président de l'Assemblée nationale pe ya Sénat oyo esengeli ezala kaka réservé na ba vrai congolais oyo ba bote de pères et de mères congolais. Biso monda ekolo totiki kaka Assemblée nationale nde azwa ba décision oyo eko permettre que sagesse ezala na kasi na yango po monda kitoko ebetama yango tobetisika mbonda. Mbonde ekolo magazine d'actualité et bengi ba jeune leader baya kolakisa talent na bango na caméra na bisoto la. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa toluka mingi kotalaka likambo o etali développement yango
magazine Mbonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporter po baye bakobimisa vision la bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ba vision la bango botala bino moko tomesa ndako yamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yo ndeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge balider bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka aledewa mpe na mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact mpe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko ekopermettre ke moto na moto apesa vision na ye population emona yango bolanda na biso mwa eloko oyo eza petit peuple do etumba nzoko ka matiti ne emonaka pasi matiti ne emonaka pasi na etumba nzoko donc yango nazoko exhorter na profiter à travers émission OEP. Je vais continuer à répondre à la question na yo, mais na exhorter ba ndeko na biso oyo baza na politique na Congo central bayokana bazala moko na monoko mboka nanga balobaka mikami mbwa lekila kumosi vumbukila kumosi linkoloba ba poil ya mbwa elala kanzela moko elamukaka pe nzela moko il y a des problèmes moraux parce qu'il y a la punition peut-être que les alliés liés par rapport à ma belle moraux 4 générations avant parce que ces 4 générations eux ont puni c'est là bah tout comme solo mais ce que vous commentez est-ce que Moutou Azali puni pendant les 4 générations là ils ont délivré avec quel pouvoir il y a un autre papa de pouvoir ozana nazana ngona kati nanga ndenga na fandi yawa so zaki na muntu ya miso monaka omona oazo solano azazi contact na maître mutu oui parce que tant yo zana problème yepa nanga na za sungate fona kota na mozindo na kolingana yeba ba setre na yo fona kota na kati ya ba setre oya yo ndenge kaka bozali komona wala pe baza ba leader o ba bipesi mingi na développement de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko yo pe tala numéro na biso yango wana soki olingi ozala prochain yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko olakisa ba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance yango magazine Mbonda Ekolo to betisika Mbonda ba leader solo tout ce qui sa basango ya lelo na sport et sikanini oyo gouvernement congolais aza toujours ko rassurer population que 9e jeu ya francophonie et ko salema kitoko awa na ville province ya Kinshasa à l'un wana reportage. Ndeko ya Congo yeba ke premier ministre Jean-Michel Samalukonde asololaki na ba membre ya comité de pilotage ya 9e jeu ya francophonie oyo ekozala na Kinshasa entre ba mois de juillet et août prochain. Na suka réunion yango gouvernement a toujours rassuré que j'ai un écobet makitoko avec impact na idéologie. Kutu, baza sir na masolo yango suite ya ba rapport oyo, baza nango ndenge ba travaux ezako salema na plan organisationnel, pe na masolo ya hébergement, restauration, transport, pe na masolo ya ba infrastructure. Ndenge kaka mwana mboka Patrick Mouyaya oyo azali porte-parole ya gouvernement alobaki. Na masolo ya ba terrain oyo masano ekozala Mwana mboka Patrick Mouyaya azako affirmé que inquiétude ya mingi ezate mais il faut kaka ko accélérer misala ya ba chantier ponyoso eleka kitoko. Confirmation oyo nde eye kolongola ba polémique oyo ba dogolo miso bazalaki ko kanisa ke yombo ekozala na masolo ya jeu francophonie à la Kinshasa. Kutu boyeba ke réunion wana esalemaki après visite oyo ministre de communication et médias na collègue na ye ya enseignement supérieur et universitaire basalaki na université de Kinshasa iniki na mokuse pokulende bisika ba athlète oyo ya jewana bakobana kolala pe bakusi nyonso esalami kitoko kutu eza déjà prêt po ya koyamba ba athlète yango biso tobetisika mboda po tomonike masolango ezokende kitoko.
bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te, mabele ya malamu ya kolona yango yo. Na vivre na mwano na pasi kaka. Soki na bimi kotambola na sukoli ba wara bilamba o ba West Africain. Nagenda kosela bango musala na sukoli bilamba ba pesinga mwa quelque chose nde ko permettre ngana so mama bakisi na ngai insuline na kolia na sala aka bongo na kosenga na kosalisa ba waka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu ba pesinga na ekolia na vivre kaka bongo na mwana po na pasi nzoto eza su makasi te libumu ya bambeli ya opération nga moko pe diabétique na charge naza na musalo na sala kate na pasi na sala ka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti ba pesi yo mo eloko kolia nde na iko vivre na mwana po soki bongo te zaka pasi place to lala ka yango mwa ghetto bakolu pango bayokelanga mawa nde bapesanga mwesiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki ka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala ba voyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola siko bakolu pango batali bana kokende wapi se babengani nga bapesa biso mwa ghetto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye pe bazaka na forme na bango soki na menye na kine azwi forme nga pe na pe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga pe bapekisa nga basolo wana po naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to pe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi rubrique na biso pona nini boye tolanda nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko bon moni ba jeune soki bazo banga mikolo te c'est pour cela moni tozo nuna mingi pourquoi tozo nuna parce que mukolo aza mutu abotami amoni mo liboso na yo alors il faut en respect envers ye je respecte na loko les autres alate ozomona mona mukaya manke mukolo l'air mususu ko BTT mais mukolo l'air ko zonga ko ima na ye c'est pour cela les autres tinda biso ba jeune mingi na kende na nganda moko boye na vandi na meliswati likaya na meliswati masanga na l'air nazo mela yango na maloba ya mukolo wana lobela nga mabe pona mankaki c'est pour cela monde disait komi ko mema na ba mfutuma moko boye ya bitumba to komi ko zoka vie nini vie ezake respect devant mukolo ezate c'est pour cela bato bile ba condamner kaka chef de l'état au gouverneur boye non eza bongo te alors photos à boto si mingi devant ba kulutu o biso to kuti na se amoyi yango nazali koloba boye pona bandeko ba jeune bali ko sala makamba mabe ko mankaka ba mikolo bazangi nde botosi na botoso bazangi tanga zo manke papa muninga papa ne moko aboti akobanke akobanga yete tanga zo manke mama muninga mama pa boti akobanga yete atamuke bon jeunesse ya lelo ezokoyeba kopesa respect na ba mikolo te ezali par rapport ya génération omona tango ya kala tango ba papa na ba mama botaki biso ne baza kokola éducation na bango o bazwaki nawe ya lelo eza très différente pourquoi parce que lelo bana balingi lisusu kotanga te même bo bazo kotanga na classe ezoko permettre bango te baza na niveau oyo ba parents na biso bazaki nango c'est pourquoi bazoko mi pesa plus na ba comportement oyo eza mingi ya balabala
bagel bazo ko se livrer plus na ba biloko ezo ko bebisa bango ba masanga ba makaya biloko moko ya makasi. C'est pourquoi mon jeunesse et baby makasi. Pona nini boyezali rebrikoto sepelaka nango mingi. Merci pour la question. Question na ko se basé mingi sur l'éducation parce qu'ils ont dépendre de l'éducation ya mutu na mutu. Tu vois, on a 3 places au mutu à éducation moko. Ça commence na famille, église et puis école. Ceux qui déjà au groupé déjà na esika moko yango nozomona lelo ba délinquant ba kuluna mingi ba komi lelo manque de respect, c'est par rapport à l'éducation pe ya bato. Donc pour moi je dirais que manque de respect ça des arrangements mental, ça dépend il y a éducation à muto bimel dans la famille parce qu'un enfant bien instruit a coquille jamais qu'on manque de respect par rapport il y a ba aîné nae parce que quand on parle il y a manque de respect tout le monde a déjà par rapport il y a langage attitude nos anango devant supérieur nayo comment se comporter dans l'environnement partout aux alliés il y a déjà à la base il y a ba conflit et belé où ils ont régné les lots c'est par rapport il y a manque non il y a kibomoto voilà caricature ya lelo Jace Jimba Koko Tiri abeteli biso lisolo nini tolanda ndeko ya Congo nenge kaka tomonaka bawewa babulaka na banzela toyebake bawewa mingi bazalaka pe ba responsable babokolaka mabota na bango basi na bango pe na ba famille na bango mais kasi na bango mingi busala bango bayebaka valeur na yango te bamipesa kaka na loyenge yango tolanda histoire oyo ya lelo ekopesa bawewa mingi maele le père ensuite l'école finale asombi moto yoka ndenge azopesa instruction na mwana na ye po alingi mwana na ye alongwa na vie ya chômage abanda kobula moto yango oyo salela mpona kosunga libota mobulu te oyoki mwana ngai ça va papa ngai nakomi voir manda DJ kaka ndenge bozomona mwana papa apesi confiance na d'école finale o azwi de manière que mwana abala kosala musala po permettre que famille bazwa ata moyen ko vivre yoka bino moko bomoni mwana ndenge amibeleli alobi akomi voir maneti je le voix mape azwi moto yoka suka na loyenge boki na boki ba bière kutu yele bongo banzele okoloba te tala ene ka pasa pasa kuna na bar chérie olinga sombela nini lobako sombela yo chérie nangai pesanga kaka $200 ekosala nga kitoko bino moko bomoni ene ka pasa ba boki kuna na bar yewewa famille bazo za lobi ko maboko na ye mais ye azo panza mbongo na bar na ba chérie yango boye bake ndenge balobake 99 jours ya yo journée moko ya nzambe kaka ndenge akela kobula wana amametu atuti mama moko mama akwei kutaligi akima yoka population atuti mama wana kanga moto akima kaka ndenge population pe basaka volonté boye bake bakangi ye depa moto pe kuna na la police wo yango pe basengi bango $250 avant moto ebima yoka papa ne razo sama ne po mona kutu versement et mona la gâté quoi il faut $250 pour le libérer moto mais yo pe on peut se versement te au bomi libota esali pasi yebake tango osalaka transport en commun okumbaka la moto tope la taxi yebake eza mosala ma osalaka oza capable ya kobokola libota soki otie sérieux na musala na yo tanenge sukelie azangi atambongo ya kobimisa moto na baroulage nyonso oyo d'école finale ya papa pe ekelango a 0 po ape kofesi pa mwana na ye yango tozo maele teba kobatela misala na biso magazine monda ekolo topesika conseil la caricature oyo awa nde tokomi na suka ya magazine d'information et d'actualité mbonda ekolo oyo ekumamaka na ye moko le grand DG valable Alain Dewa na rédaction ya Medrine Kambembe pe na nsima ya caméra tozalaki na ye moko Wilfried Samba na réalisation ya Ingrid Mateta yo moto oyo ozali na entreprise na yo oza na besoin ya promotion ya kafu po biso mbonda ekolo totalemaka bisika nyonso pe toza na chaîne YouTube na biso oyo tosengi na bino nini bosabone na page
page officielle na biso mbonda ya ekolo officiel o nini esika nini bokozwa ba information ya sur pe actualité magazine ya lelo na dédié yango na bakimbangiste news ya République démocratique du Congo pe ya mokili mobimba so ekolo eswazongi te de tokutani na mikolo oyo bizali koya.